Zoate, bon mi pesa respect, bon mi pesa valeur, personnalité. Ngai na lia kambongo ya poto na longola ka bilambe pa mutu te. To luka yo. Et bon, qui minute? Hein? Ok, minute, tu es pas na haute. Mais tu es pas na yo. Na sali ni tu es au talent, na sali l'autre. Et tous les gens quelque part, na gloire, de tout le bignon, tout le gars yo, tout le monde a yo parce que ça fait longtemps, tout le monde entend, au monde a pas mis au sala, bien. Bonne santé. La bien. Ah, vous venez ça. Na sali l'autre côté, tu es au talent yo, na sali ni. Oh, mais qu'est-ce qu'on a épisodé? Donc à la prochaine fois tu bien, tu es bien. Pour toi, on a besoin de côté, bah côté Phoenix, les tobinons tous les cabots et tout à l'heure. Ça va? Oui, tu vas absolument pas m'absolument sur la mouquet. À moi qui est là qui est malade, il m'a embassé. Tu es aux accident. Accident, oui. Parce que c'est avant. Na lokolo, mon était à la bouche. Nandé na qui souko zika na mon lokolo wana. Depuis quand na makina o de sali presque 2 ans. Nazo bimate nazo tambolate donc. Yango no moni. Si vous n'êtes pas na ko lala ya ko vanda et comme ce mois distance colonne comme déranger ngai. Mais ceux qui moussale les alliés na ko sala na mais ya biso moko pe je crois bientôt là pour ko vanda pe boeza passi surtout abatu faut ko sala tout comme kilo ya biso moko na kendaka na ngai ceux qui tournage na tourner pour ezana kaka il est kana awa na kisasa. Ah, aux vanda poste aux vanda osez pas na bino ou bien osez pas na yo. Et pas na ngana foutre là awa. Bah tu vas comprendre d'abord. Tu es une maman, on a aussi la banne. Si, non ça banne. Combien des enfants? Na banne 4. Mobile mo basi misato. Au vivre en ligne, il n'y a pas de théâtre. Comment tu fais pour qu'on soit moyen au lia, moyen au foot à palais? Au vivre avant la salle d'accident, na banne mo bunda na mo muke mais quand on dit que bon tout et si là kaka malgré nazanga ko remercier te bandeko na ngai ya Europe sunganga vraiment makasi soki za bango te metam suna tambola te donc ba sunganga makasi ya mi balé ba moi ba fond na nga mike ou débrouiller pour futa ndako ya bato pour anazo futa 100 ozo pe quartier était beau marché ozo luka au kangiso kangiso mais pour l'instant je vous dis natika na 1 mois pour la garantie si là. Donc nazo tekate na osailote na vandi kaka ezande ke musale ezali mais moto akoluka pesa nga musana zota mwa kwanga na futa ndako bato nde azate na sens wana dans pays na ko ikolela penda ndenge bino bolela ramoye hein pona kokuta na ona ba konzi bona ba boy na ebite soki théâtre ngo biso to salaka ba 23 ans to sa na musala ngo eza ya ofele na ebaka te ba commande ko pona na bilongi ndenge ba yebana ndenge ba pona naka biso ba net boy o makambo ba carte ya ba malade ngana zwate chose grave s'il vous plaît chose grave ba lora ba bino boza boza ba carte wana faut bobo kenda na ba HJ on a besoin de traitement na zwate o ba benga ki boye boke ko zo ba biloko boye ba fete yango ujoleka toyoki kaka bakenya ko zwa biloko yobite so biso tozaka bataba bangonye baza ba artiste toyebaka te alors na comprendre na place wana te qu'est-ce qui se passe ni yebe kaka wana ngapi ajo eleki so balobi ANTPC si naza na ANTPC wana te na meka ko sona poza masumote mo ba des autres mo ke salama ki boye bambongo na binyo bakingani basongolo baliaka ngo boye bomi pesa respect bomi pesa valeur personnalité ngai na liaka mbongo ya poto na longola ka bilambe pa mutu te mais na jouer nanga saleli nanga kaka na lie pe mbongo nazo lia pe mbongo mérite que mutu lakisa nanu boye pona pesa yo ezala te alors bomi pesa respect na musala na bino voilà bato belé pas comprendre te yebisa biso pe sala na ba rappel na bato poso aux artistes comédienne obima na groupe nini donc voilà nga poso samedi na bimana le prince du rire yangalfa na défunt le coulipe à son âme banga va fruit na bango penane na utakuna nazali peu première fille
oyo mwasi oyo akotisaka rythme ba shege ya basi na théâtre. C'était moi, j'étais la première. Donc c'est ça. Bao bayebi bao pe bayebi te bayebake ezanga poso samedi anobenga nga shege ngai. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Esposo mona, esposo yoga, pomade awa toza yama Nicole Malonga. Moi je suis un kibombi nishima oya kanishinga pauvre mama nebinwe Azaya Kotonda, Azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi, tika masolo ya balabala. Mama Nicole Malonda apesi makambo. Pomade awa toza, portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awa toza, épaisse solution pour la masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique ou epesaka deuxième regard. Pomade awa toza, ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade awa toza, ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na basite ya pirate, bazolanda, bazoluka baiba, melu vunu na bau. Pomade Awatoza, esangisi mundele na moindo. Merci ma darling, merci ma darling. Awatoza. Na Awatoza, ma maman va se payer, papa va se payer. Yaga, Manicole yaga, Manicole la bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichelek.
technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend à la heure à laquelle vous êtes en train de me regarder là où vous êtes à travers cette émission à la recherche des artistes qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré dédié des Carnev Sarabino qu'appelle moi Mister Torkos Petit Mekoston Car film à contacter. Donc voilà, je vous dis vraiment un grand merci encore une fois de plus d'être scotché sur cette chaîne Elengia Congo Télévision. Et Elengia Congo Télévision, c'est une chaîne de l'excellence. Ici, il n'y a pas des choses inutiles. Ici, il y a toujours des choses importantes. Donc voilà, et je ne peux pas commencer cette très belle émission sans pourtant dire merci à celui qu'on appelle Tracy Melenga Pro. Tracy Melenga Pro, c'est lui le patron de cette chaîne. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à sa femme, elle, c'est Mama Glody Diasuka. Donc Nzambe Abonabino. Et merci encore une fois de plus dans cette chance dans l'émission à la recherche des artistes. Donc à la recherche des artistes, c'est une émission Oyo et qui est la bino ba artiste comédien. Oyo tout ba c'est Pelissa Mité Manabino. Oyo tout ba sala ba combo mais ba mon en a sous-souté. Voilà la raison pour laquelle Vini Mbouya la complicité avec Tracy Melenga Toboula non, Tocha à la recherche des artistes en place pour que tout kende koluke la bino ba artiste. Donc voilà un grand merci encore une fois de plus à la personne qui est derrière la caméra. Lui c'est Gloire Diakese. Donc ce bozo mon vraiment ba image qui toko boyo, c'est grâce à lui Gloire Diakese. Donc voilà, comme tu sais bino qu'aujourd'hui on va pas rester à la maison et on est là dans la commune de Barumbu et Pai Wapi tu koluka moko ya artiste comédienne aza parmi abatro ba c'est Pelissa Mité Manabino. À l'époque on a le prince du rire. Quand on a bêti sur le prince du rire, Batebele s'est retrouvé dans la mort. Ça dit Batouana, il y a série Wana, s'est retrouvé directement dans l'Isolo Lintonito Beta, la prince à l'Isolo Lintonito Beta Siko. Donc voilà, on est là pour tout le cas. Moko ya artiste comédien de Nebsa Binoko et ça peut parmi passer Pelissa Batou, Basala Bamambo Belé, Abaneko Bongo jouer dans le prince du rire. Donc le prince du rire, tu as vu que ça mouvement Moko, Oyo, il s'est Pelissa Batou Belé. Donc elle c'est Posso. Donc tu reméga Luka Posso pour que tu méga sur l'année, qu'est-ce qu'il faut que y ayo kana rapena les sociétés et puis là on est ça là que pour que mouvement la bango wana exister des sociétés. Voilà des beaux remarquer ton akatia commune Barumbu précisément dans le quartier Bon Marché et dans avenue Prison mais numéro nan toza na précision na ngote tozo tambola kaka et gloire même te so permettre to tambola pour que to meka ko luka et pai oyo wapi artiste na biso à fandaka. Donc c'est pas vraiment facile mais toza toujours obligé ya luka pour que to yeba et là on est ça là que artiste ayo kana la société et donc voilà c'est tout le monde nous remonwa to mega soli ça y est et nzamba sala biso grâce il est bien né tous au boulot quoi. Grand prêtre bonjour. Excusez pour le dérangement nga comme on a fini Kofi on va y venir excusez grand prêtre toujours Luka ser moko il y a artiste comme on a BBC Posso est-ce que vous y bien bien. Bon, vous avez caméra, vous filmé. Il y a pardon, vraiment, oui, des bisocata. Il y a des naïs, il y a des naïs au Katanaï. Non, et des bisotés, grand prêtre. Et des bisotés, s'il te plaît. Tout ça, pour ça sert pour te développer naïs. Donc voilà quoi. So, il y a bien son abisso. Donc, oui, bien, on en est. Ah, c'est un abisso à parler. C'est un abisso à parler. Donc, grande sœur, non. C'est à parler, toi, on est le pas au moment. D'accord. Avant de parler, ça. Oh, nous sommes prison. On a venu prison. Voilà. Yosko Sunga Bisso. Donc voilà, fidèle internaute, et bien notre bateau la Bisso pour comprendre que tous en a moko ya bateau, ba fan d'aralopan, moko na star na Bisso Posso. Donc c'est avec lui, tu remets comment mouké kobetama solo, tu es ba ma réalité, ya vie ya artiste na Bisso, nengeni azo vivre. Donc voilà, vous êtes en direct de notre chaîne Elengia Congo Télévision. C'est-à-dire bateau batalo siko partout dans le monde entier à travers cette émission à la recherche des artistes. Donc voilà, mais quand on peut expliquer Bisso, grand prêtre. Et puis que c'est un artiste. Naïbi Arastar. Oui, Arastar. Naïbi.
ne bovanda na kati ya lopango avivre ndeni na bino na kati ya lopango comportement na ye bamakambo na ye ezalaka ndenge nini nayebi te na Congo soki toa vraiment na bastar ya boye aka simple humble et puis soki na play asololaka bien makasi aka vraiment bien. Est-ce que vous avez des chances de filmer na ye to ba théâtre na ye nazwaka mwa ata otala vraiment net na ba oyo tala biloko nini esepelisa yo fani bilo tali ser no parler na télévision zo jouer biloko nini esepelisa façon ajouaka yake mpe bien aye vraiment mosala na ye ajouaka vraiment kitoko. Est-ce que ça rappelle l'esprit moroboye si je peux dire collectif, c'est-à-dire dans le quartier sur la rana batou bien aye da rapper batou s'il y a quelque chose, s'il y a moyen, est-ce que ça la rango ala vraiment souga na play quoi à solo la bien ce problème est quoi lié au azanango aluka un peu ko partager na bato so les camarades na quartier aluka bima pe devant à organiser moi ba jeune pour na idée ezala bien abetso pe déjà libaku zala clair zala sincère c'est-à-dire ba vidéo au talango abetso pe déjà libaku non t'es vraiment non nous attend so on a été même pour discuter non c'est que s'il faut reprocher na quelque chose tala ebo tala s'il faut reprocher na quelque chose au pesa y conseil au motiver au koyebisa nini ndenga talo siko yana nga zala malamu ndengo zalaka koyoka yoka tote ko silika pe minité salaka musala no ne o misana o sala zamba osungo ke liboso voilà salaka musala ndengo misana en tout cas merci abi lo pangu eza avec prison. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc voilà, Nzambe Amona Yonde Rolangana, c'est Peli à trop. Donc un grand merci encore une fois de plus à tous nos fidèles abonnés, Binot Bozawana, Scotché puis branché. Donc Bisso to content toujours au Tambola, to comme place bala kisi Bisso et puis to Solana artiste na Bisso et Kosa la Bisso, vraiment plaisir, il y a trop. Donc un grand merci à la dame maman sociale, elle c'est Sandra Degesi Mouille, donc la gérante de mon cœur. Donc voilà, un grand merci encore une fois de plus à mon vieux Fondé Kabea de Suisse-Irlande, vieux Bambote et Belé Bisseka Pézieux. Pourquoi pas de dire un grand merci à 243 code mondial, il y a Willy Moucheni. Donc un grand merci père, un grand merci encore une fois de plus à JKB la banque populaire. Donc voilà, bandeko tout boyam bien mission à la recherche des artistes boyam bango na mutema ko fungoma parce que ces missions mon ko tozali ko kende ko kundo la ba artiste o tout ba sala ba marambo belé ba artiste o tout boluka bozo raté avec cette émission beaucoup découvrir bango donc to me campé ko tuna to yeba si c'est réellement l'artiste elle se réside ici ou pas. Bah quand on le prend à Batuboité, bonjour. S'il vous plaît de Ronangaï. Ah ils a pas ya ba poste. Oui à cause là. Atali. To go oui ça. Moi ça t'es. Voilà. Ndega to ebisa binoge artiste fandara wa. Et tu as commis place artiste à Zofanda. Bon, tu as malé, mais bon, même petit place artiste. Bonjour, ça va? T'appelles comment? Pia. Pia. Ah, Pia. Est-ce que tu peux dire bonjour à toutes les personnes qui est en train de te regarder maintenant là? Bonjour. En tout cas, c'est très gentil, Pia. Je suis très content de te parler, frère. Excusez, avant de commencer. Et Yannick. Nakomona nga Vinimbuya. Oui. Dans la cima bon comme on a gloire d'Iakesse. Donc tous en direct, il y a émission à la recherche des artistes. Donc Oizole Kabongo na Elengi ya Congo télévision. Donc voilà. Mais quand peut vous sabisona yo ozana ni pas poso. On a des voisins naï. Voisins naï. Ah voisins naï de boza ba parler talani hein. Oui sabisona nous de on a bofanda rande ni naï. Autour na biso bien, tous na biso bien donc azan si maman na. Siko asala comme ça. Ouais, ça là, théâtre. Théâtre. L'autre la pièce, oui, oui, nous avons un talent, moi quelqu'un. Bon, bah, titre, comment on a tout aimé, Natala, Tala. On a joué à ça la ronde. Oui, ça l'a bien, tellement joué bien, moi ça l'a bien, c'est bien la boule, ça là. Bon, il y a ça sur le pangou, dans le quartier, la star a fait d'andé, n'a vivre andé, n'a pas. Bon, ça bien, ma vivre bien, puis n'a play. Donc il va na bato bien net absolument normal. Abetso liba coûter, tout le bara te poser TV abetso liba coûter. Tenante. Bon, s'il faut reprocher na quelque chose, au quoi reprocher. Bon, on reprocher était donner c'est à continuer comme ça là na sala donner c'est bien na sala donner continuer car ba vivre na ya bien.
Voilà, un grand merci encore une fois de plus. Toi qui n'as absolument malé, mais maman biso bon on a parlé. Mboza la raté encore on a tout ni hein. Donc merci à vous, Gloire Diakessé, un grand merci encore une fois de plus à vous Tracy Mbelenga Pro, pourquoi pas dire un grand merci à notre maman Glody Diasuka. Donc voilà, merci na bandeko tout beaux pour soutenir émission à la recherche des artistes. Donc voilà, et on est là pour vous. Tozo servir bino comme d'habitude, ndekaka man solo et zalara. Donc voilà, on est là et je pense qu'on est arrivé. Et paille Oyowapi, artiste na biso azo fanda. Donc voilà. Et restez toujours branchés sur cette chaîne Elingi à Congo Télévision et vous ne serez jamais déçus avec cette émission à la recherche des artistes. Donc voilà, tout ça la peine est fort. Atababi artiste en oise à la rasugi wapi avec cette émission to kundola et puis to solo la naie to eba et l'oroni ça la rapport que artiste ayo kana TPA monanate. Donc un grand merci à ma conseillère Sandra de Jésus Mouilo. Donc wapi palais. D'accord. Bonjour. Toi, Lucayo. Et bon, qui minute? Hein? Ok, minute, toi, pas na haute. Mais toi, pas na yo. Na salle ni toi, la haute là, na salle l'autre. Et tout ça qui n'a quelque part, la gloire de tout le bignon, tout le galayo, tout le monde a eu, parce que ça fait longtemps, tout le monde n'a pas mis au salaire, c'est bien. Bonne santé. La bien. Ah, ça va. La salle est l'autre côté, tu es au talayo, la salle est nini. Oh, mais qu'est-ce qu'on a épisodé? À la prochaine fois, tu es bien, tu es bien. Pour toi, on a besoin de côté, bah côté Phoenix, les tribunaux, tous les cabots, tout talayo. Ça va? Oui, tu vas en absolument sur la ok? Pas de problème, non, tu fais en absolument banda. Gang. Donc, merci. Donc voilà, fidèle internaute, on est là dans la commune de Barumbu, précisément dans le quartier Beaumarchais. Et pas wapi tu es koluka moko ya artiste comédienne na kombo ya Poso et c'est avec elle les trobeta masolo to so la tomeka royeba et loroni ni sala vraiment d'abord pour que groupe na bango le prince du rire ba yokana les sociétés. Donc je vous rappelle encore une fois de plus l'artiste to koluka za moko ya ba artiste oyo bazalaka na kati ya groupe le prince du rire et puis to so la na hier otangela biso ba kombo ya ba collègue na bango baza belé pe basala ba succès basala pe makambo belé mais lelo nde to so la boye ba yoka na discuter mingi ba koma soki wapi mingi baza soki wapi alors nzamba sali grâce tu es ko retrouver moko azalaki bongo et parmi ba acteurs il y a groupe le prince du rire à sa côté nanga. Donc et bonjour la star. Bonjour Vini. Malgré trahir, mais bonjour Kaka. Pas de souci, les trahison mais tozaï mana pour ça et voilà mon émission où ils à la recherche des artistes. Donc au fait que tozo luka bino, toza toujours na pour ça na bino dona kokeko signaler au tek que tozo les kananda ko. Donc voilà et boni santé, boni ba makambu ezo ki ndenge. Santé za bien. Ba makambu vraiment hein. Ils en ont bongo. Voilà, toza on dirait qu'il y a Elengi ya Congo Télévision. Pas de problème, merci beaucoup. Donc, pour comprendre que tu veux qu'on rende un moto visite, mais bazar qu'on peut s'habituer à quelque chose à comme là. Donc, si vous posez à la raboye, en tout cas, c'est bien. Mais si vous avez c'est les moments, il y a Roluka, yeba nengeni yaro yambela batu. Ça motive aussi les gens pour que tout me campé ko sala musala ndenge ilongo bani. Donc voilà, et c'est la toute première fois pour les cana émission à la recherche des artistes et puis les cana Elengi à Congo Télévision. Donc est-ce que vous avez lourd mot ko bana ba internautes nyo surtout ba fanatique tout ou ba yeba rayo ba fanatique tout ou ba yebio ou pe ba lukaka yo de l'eau sur opportunité ko mon ayo na chaîne ou est-ce que vous avez un message ko on sait pas na bango. Vraiment un message nanga et ko zala ke bino ba journaliste internet bozana pona ko sunga biso net ba biso
tobungi toza te bino nde bozana mpona kosunga biso tosani boremonte biso susu tozonga na baniveau oyo tozalaki nango. Alors neti bémission boye vraiment c'est à féliciter eza même mission moko vraiment coup de chapeau ndenge etala navandaki nanga nayebi te moto abimi bazoluka biso baye tosala mosala donc ça fait du bien. Tant que pour mon boy et boy mutumoka perdre numéro na sala boy zonga boy moi ba contact bandio zonga ce que sengi peut na ngina na produit poso azawana na usala musala ezande ke musala ezali mais moto akoluka pesa nga musala zwata makwanga na futa ndako batunde azate na sens wana. Donc voilà bato belé pas comprendre te yebisa biso pe sala non ba rappel na batu poso aux artistes comédiennes au bima na groupe nini donc voilà. Nga poso samedi na bimana le prince du rire yangalfa na défunt le coulipe à son âme banga va fruit na bango penani na utakuna nazali peu première fille oyo moi si oyo akotisaka rythme ba shege ya basi na théâtre c'était moi j'étais la première donc c'est ça oba yebi ba ope ba yebi te ba yebake ezanga poso samedi manobe nganga shege ngai okutana papa ngalfa ndenge nini à l'époque. Bon papa ngalfa na lokuli bazana tout d'abord ba camarade ya mama oya boti ngai tango basali loko na bango ndio to zo pe bana tout monde a pe mwana boye aya sala musala menga siko na ndo mona eyo kesu ba kisi nazo banga nzoka théâtre za kisite théâtre za kaka répétition oyo papa nanga lokuli ya banda koloba répétition kaka nde nyaka okende première fois na kimaki nanga deuxième fois to kena bango nzela moko na eko tourner to caméra première fois caméra iliaka ngai balobi action olinga na zali boswa caméra nga na olanda cameraman na sima mukongo donc c'était ça. Voilà c'était ça et puis film nini pene bimisaka yo film nini oyo sala et sala qui pose au samedi à yebana azo pe succès à l'époque. Binzambi papa Skerakin joueur na joua Carole ngana muninga na ngai tabe mbote sika zali azana Londres tozalaki ba pire petite ya lokuli azaki lokola faux pasteur ba manda ko wela église ye na ngalfa de biso sko ba tondo ta mouvement RG yarako hein ate ya na mesa to me na biso ka boy prends mes athées donc tu comprends binomo bozo ka bien poso samedi ndenge azako ko pesa ba explication et pas o payer à outa et voilà to me ko solane parce que ma solane vraiment ezebeli parce que ba mastane bazala ebele ba étabé ba tono baza vraiment presque ebele to robeta ma solo to ye ba eloko ni ne sala pour que ba yo canal est-ce que zakaka pona liwa ya papa na biso le kuli ou comment je sais pas to zapena tantôt me ka découvrir ba masolo ebele avec poso puis na biki ba tebele le vrai prénom ya Poso, est-ce que c'est Poso ou azana kombo mususu ou comment donc betama solo to megampe ko yeba vinaye ndenge nini et zoleka donc restez toujours branchés et puis scotchés sur cette chaîne Elingi ya Congo Télévision et avec cette émission à la recherche des artistes donc to suis kana yete parce que artiste basé belé to banda vraiment ko sala ba effort ya ko kotara to de la rabino ba artiste pour que to solo laka na bango donc merci na tata Nzambe po yende mo pesi makasi pe mo pesi na pema merci na bato tout bon soutenir émission oyo à la recherche des artistes parce que ça facilité yo pour monique aux artistes no moko lingara aux ana mutubo sepelaka na ya bunga ça dit zala contact na biso solo na biso to sala effort to kende ko luka artiste wana to kende ko solo na en tout cas merci encore une fois de plus à vous Tracy Mbelenga Pro avec Mama Sociale Mama Glody Diasuka pona espace émission oyo à la recherche des artistes donc voilà. Merci beaucoup à vous, Lobanga, moi déjà si na miso la santé nanga. Donc c'est ça, yango to bande koloba. Et na film wana joueur qui rôle d'abord au beau joueur qui wa. To joueur qui rôle ba petite mo bazaki ko entêter le kouli. Na mabe kaka. Donc on peut se conseil kaka ya mabe. Do ya bien té parce que ngalfa bana côté à moi malamu yesu kwa zaki neti vie moko boye azobebisa ka masolo akomati na niveau azolinga ser moko boye na église ser ango bon
asalaka binzambi comme na ebonzenga bon azali pe cousine nga yesko aza na Angola tono basalaka mariage na tono ake kolinga etango alingi ye ake kodefa sapatu na bilamba epa mutu nzoka sapatu aleza numéro na ete ezali muke tango siko alati sapatu azokende mwasi aye tango akomi pa mwasi bwe bavandi mbala moko ye akamati azwi banjo solo pano mwenga na lingaka ona sepelaka na oboye mbala moko ou makolo sapato bandi ko soya azokoka lisute na makambo ayelaki atikala koloba ta bima vite sakelo ngwa sapato na nzela donc c'était ça l'autre joie qui yango voilà la bigi batebe est-ce que se référer encore une fois de plus na Poso samedi bandeko bota la biso bazoluka ba comprendre d'abord. Quel est votre prénom? Est-ce que prénom na eu vrai eza Poso ou bioza na kombo mususu Poso eza na kombo artistique? Bon, prénom nanga ezali Bibiche Aminata. Poso eza lokulinda pesaka ngango. Bon, et ko sala peke na banini awa ba mikanda ya bomuto kei bo saroloz wa carte ba bosani bakandi kombo nanga Poso ba che Poso comme le na identité. Mais non la famille absolument en vuba. Mais comment ben Poso tina mikanda. C'est que na carte il y a le prince du rire. Bozala kina ba fille combien, ba garçon et tout. Non ebutanga tozaki belé. Ba oyo zala ki un peu na contact na bango ba obwande pe ko se fréquenter, ko jouer. Bon, tozalaki Mbondo, Tono, Safula, Nzete, Wagenya, Ototombe, aux États-Unis, Libongi, Mama Lufulusi akufa, Fin du monde akufa, Nzaku Ponda akufa, MK akufa, Lolango, Mabanzo, Mame Kolo, Junior, Somi, Bonzenga, Lisolo, donc tout ça qui mobile. Est-ce qu'on a bu une belle en Poso na habité et là on une salade que mbala moko bolimo bongo boyo kana soute parce que batona to tangi et ça un groupe monté à théâtre na minutes oyo atamu tout le monde a joué na quartier je sais pas mais et là on une salade mbala moko boye brusquement bolimo sur le terrain boyo kana te ba occupation ba mabala to nini. Non. Donc nakolo bandeni trop ezali ezaki ya ba misusu ba moni ke ba koli na bango ba kenda biso to tikala tozali tokatalaka ba makambo ngoni ke komaki ya ba production et komika YouTube ya omoni so sala moi ba kokoso mais na awa to le kana chaîne moko quelque part mais soki nzamba sungi ko producteur amonani que oh non nyanga sala bomsote na besoin ka ya Poso sala oh muninga moka bengi basenga kienya ke nyoko jouer je suis là azali c'est que Poso meka un peu ko yebisa biso lelo na ndenge bino boando c'est la théâtre kala sérieux na théâtre ya mikolo yo est-ce que s'il faut ko longola quelque chose okoyi ko longola nini pe s'il faut ko bakisa quelque chose okoyi ko bakisa nini? Bon na ko longola que théâtre et baby nandeni bana basi neti bandeko na biso apoto ebele basi bazolela balingi mibali na bango bakomi ko salir tout le monde ya mibale moi insanité hein je mets ça en général et kotina kati respect pe ezate neti le anniversaire na ngai. Joyeux anniversaire. Hein? Merci. Na yo na vandi. Donc nakolo bandeni respect ezaso souté neti biso to sa ba mama chako ba mama linga ba banda liboso so na moni vraiment ayebanga te fona koma na se présenter mama nga kingani boni mwana bien to pesa nyimbote alors bango pa na bango bazangi yango respect zate biso to saki ba succès ezaka le panier circule encore bon biso to sali souté parce que tozana musala te visibilité pour l'instant ezate bango lokwa nzamba pesi bango nanu panier zana no pa na bango mais tango mati likolo tala pete bakulutu bazali respect ndi yango mte tombola mutu suko leka biso ne twa ba succès bon to manka mutu te
respect komanke te ke ofingi mutu geste ka okoki osala epesi mpe kitoko te donc dans ce sens là. Mais est-ce que vous avez un bateau, monsieur Sio, sur un comédien, il y a qui l'élo, il y a génération, il y a l'élo. Vous aurez un téléphone pour bien le PCP conseil, vous avez téléphone pour féliciter, pour vous téléphone pour vous partager, pour bazaper. Bon, on a balé qui nous sont na rolo ba. Bazana bangwe belé, baza vraiment belé. To bazali. Pour ça na tanga na mona na bosani mususu, tanga ko lande mission. Ah, c'est au tanga ka kentel yo tanga kingaite. Mais bazé belé. Yo moko boye idole na yo izala nani nda pesa opena posa wana pena ya ko sala makambo ngo pena nengo mikotsa na bien makambo ngaza na idole te nga na bima dans les néants shege moko bona bimi mbala moko donc na landa te ka mkinganya sala ka kitoko nga mafona za ka lokwa ete donc nga na bima na nga na ndenge na nga inde batu nde na sima balanda style wana de la faire bamitaka la artiste comédien et tant que mbiaka na marambango quel est le message le plus important qu'on lancer na bande ko na tout au ba sextape eza ko bimaka et voilà et là on loba na bango kaka nzambe liboso ya mibale bomi pesa respect bomi pesa valeur personnalité ngai na liaka mbongo ya poto na longola ka bilambe pa mutu te mais na jouer nanga salel nanga ikaka na liepe mbongo nazo liape mbongo mérite que non mutu lakisa na nuboye pour na pesa yo ezala te alors bomi pesa respect na musala na bino na bandeko na biso pe mususu pe ya basi ya makibia mikila poto kuna oyebi ke ozana mobali na yo ozo lingo yiba pona nini ozo mona po bango kuna pe bazoya bazokufela ba comédien ya mibali ya biso pe ya basi ba okufela mibali na bango donc ezo sala boye c'est pas bien boluka no bobongisa na côté na insanité côté makasi respect za sous-souté donc ce n'est pas bien yanga donc moni nazo féliciter vraiment maman Véronique na Irlande y est vraiment en tout cas mobali na ye te ata ba bebani o eloko mabe ningi kota moi ça za ko mikitisa aza ko mikita tilo bazali bakoma ko bakoma ba parrain bakoma ko simba bana ba baptême donc boza na exemplaire ozo mona biso c'est vrai bino boza na moi nzamba zo sunga bino na côté financier biso wa tozanga ka ela mo tozanga ezate bo sunga ka biso alors tozala bien bino bozala bien biso pe tozala bien po babilo kongo pe ba insanité ngo esila surtout bino ba mama biso apoto bo mikitisa pe ba mi mobali azaka mobali bino boa ba bantu ezate ke lokola obali na poto bolandi culture na bango te mobali za droit ogangela o mobali za droit opekisa yo na lingi boete mo soka pekisi wasali mabe yango mo lezo pousser bango ba yaka wa pe ba ka ko sala ba buzo ba po ba omona kuna respect zate alors bo mekana ko bongisa mwa muke bino pe ba papa bozala pe mutema munene ke ata mama sali boye aza mwasi na mpo moso yaki bo utia boke kuna tant boke kuna mobile a changer comportement moi si pas changer bozonga nde bozalaka awa donc ça la bien ba mitakaliser wana donc eko diminuer eko za réduit so ba biloko na bino bobongisi moi si na mobile na longoli mutu te. C'est que yo sali à peu près combien de temps yo osali sur scène? Bon. Sur scène c'est trop dur. Na pema ki nangana no na si oyeba ki ba ku na zaki nango ba choc ba accident na zaki nango wana oyebi dirait pe ozala ki na ba boki la ki maladie moko mbasu te ozaki accident mbasu zaki avant na lokolo oyo moni tikala boye na nde na kisuko zika na lokolo wana de ko kanga makina oyo de sali presque 2 ans nazo bimate nazo tambola te donc yango no moni sikonde tema na ndeko lala ya kuvanda et comme il y a distance colonne comme déranger ngai mais ceux qui moussa les ali na ko sala na mais ya biso moko pe je crois bientôt là pour ko vanda pe boeza passe biso to abatu faut ko sala to koma kilo ya biso moko na kendaka na ngai ceux qui tournage na tourner pour ezana kaka elekaka na nka awa na kisasa bon ozovanda poso ozovanda oze pa na bino bien oze pa na yo et pas na ngana futela awa. Bah, tu vas comprendre d'abord. Tu es une maman, on a aussi la banne. Si, nous avons une banne. Ouais. Combien des enfants? Nous avons 4.
Mobile mo basi misato. Au vivre en il n'y a pas de théâtre. Comment tu fais pour que vous ayez moyen au lia, moyen au foot à palais? Ko vivre na avant la salle d'accident. Na bana mo bunda na mo muke mais quand on dit que mbongo tout, mambu tout et si là kaka malgré nazanga ko remercier te bandeko na ngai ya Europe sunganga vraiment makasi soki za bango te metam suna tambola te donc ba sunganga makasi ya mi balé ba moi ba fond na nga mike ou débrouiller pour futa ndako bato pour anazo futa 100 $100. Ozo quartier était beau marché ozo luka au kangiso mais pour l'instant je vous dis natika na 1 mois pour la garantie si là donc nazo tekate na osailote na vandikaka. Est-ce que bino bato kala bozo pe chance te boyo kutana pe na ba ministre de culture et art bon betarna bango masolo ba yeba un peu ba droit na parce que vous êtes des artistes. Est-ce que un artiste na pays na ko ikolela pendant ndenge bino bolela raboye hein pona kokutana na ba kondibo na ba boy na ebité soki théâtre ngo biso to salaka ba 23 ans to sa na musala ngo eza ya ofele na yebaka te bakomande kopona na bilongi ndenge bayebana ndenge baponanaka biso batneti boye o makambo ba carte ya ba malade ngana zwate chose grave s'il vous plaît chose grave batlora ba bino boza bat boza ba carte wana fo bobo kenda na ba HJ wana boza ba traitement na zwate o babengaki boye boke kozwa ba biloko boye ba fete yango ucholeka toyoki kaka bakenya kozwa biloko tobite so biso tozaka bataba bangonye baza ba artiste toyebaka te alors na comprendre na place wana te qu'est-ce qui se passe ni le kaka wana ngapi ajo eleki so balobi ANTPC si naza na ANTPC wana ti na meka ko sona poza masumote mo ba desordre mo ke salama ki boye bambongo na binyo bakingani basongolo baliaka ngo boye zomona donc ba pona na kabilongi donc le lobo so ndeti lokwa na sala kombo bon dommage pour na kufa na ngasi côté que on a kufi ndesiko ba ya poste wa kufi honneur salami bakundi mais ndenge na zaboye ke ono tozwa ki ata ba bengisa ki biso tozwa ki 100 francs baliaka bango mo ba pesa ba tuté o biloko a fête o bo biso ba biso to fête te neti na so nya bandela lelo anniversaire nanga lelo na vandi bo anniversaire nanga tande na vandi rien et loko tout le monde appelle ici moto rien si quelque tunde yango ka moni na sombi banda tongo yango anniversaire ici est-ce que zalaka mais c'est quoi président Ngalfar il a ta la rappel par na binoté bana oyaye parce que yé pas za azape mokolo ko so la rappel na ba président Masumu ko so la rappel na ba relation ebele pour ba valoriser pe bino pe bana oyaye parce que le lo ba ndeko tout bon ça la ba théâtre ya ba si so bon ça le lo ba théâtre ça parce que binomde bo pesanzela binomde bo fungula ba makambo yé suko le président Ngalfar est-ce que bo so la na bien boza toujours en contact oui bien sûr yé suko alobara nini bon wana vraiment ngana tuna kate hein polikolo na epe muto azali muto azali kolo na donc c'est que na ebita nyeni ba solo laka ponga na ebike yaza président na biso likolo na epe président Masumu azali to ndeni ba travailler kate to ko ebandeni bon soki ba boyela ki aku forcer so ba kombo eza kuna ta kutoka biso na makasa mema biso te so ba pesa ka ye moko ye pas na mwasi na banati akozwa ngo apesa biso toza combien na groupe to kabola combien zomona c'est un peu ça on dirait ba balinga bato se fréquentent ensemble bino on dirait bozarama musika na bango bomona na raté na mo matanga na mo makambo belé yango sala ke bozala vraiment ba komona mizo la nate na ba liste ba bakendaka ba kinga kati ba liste ba bakendaka pa mama Denise ou quoi nazala kutu kaka année passée na pota na ngai ya Nathalie na groupe ANTPC ke ba opesa ba liste na bengi pe président ba liste pe ekei pe kombo na nga pe koti mais na comprenate na vanda ka bona otala kuti na YouTube ba kende ke pa maman Olive bazwa ki boy na zotala na TV okoza na idée o musala ni tozo vivre to yebi musala parce que soki babi musala nga na abo na mi kumisa kate mais na bien formé lokunya Ngalfar bazwa ki ma temps formé ngai na incarnera parole tout né na zaboy mais
tozo bénéficier na elo côté na ba œuvre na ngati. On dirait théâtre na binona lelo eza ya rechangement moke mingi ya lelo bakomi na ba kisi nzela molili mingi mibali bakomi ba PD basi ba lesbienne na habité idole wana eloko wana yoko iko imaginer nini sur yango. Qu'est-ce qui a fait que le loger changé monde a changé j'ai na habité baba fenya nga benga mo ba fenya pourquoi théâtre okosi mbilango pe na kisi théâtre kokote lango penza boy. Hein? Vanité de vanité. Tant que coach au sali boy. Au komi pédo, au komi lesbienne, au komi soki ndenge nini. Boba mono kana mi tuka lix. Mengai nazana ngana bikok ngana za leze. Naza leze na zola la pongi bien nazola muka bien. Ata na ngana loko. Dien la vai mumta ba ke nazana loko te. Mutoye bate. Na vandi nanga po naza leze na kokota te me botika eza mabebo e banzambe. Ya nzambe umelaka. Nganga kosaka. Ako kosa yo boye ke zwa boye komona ka orozwa na matanga po esala bango bien. Moi jip mo boloboko boye beti ba tatouage moi teinture akanda boye bobu akiti bo ba olanda na matanga après wana eko mokili ko peso merci te mokili zo mono eza ya batu nzoto eza ngwa enveloppe pamba. De faut bomizana bo sala musala nde musala de kamambo belé wana bozo sala wana bokoma les poignets pona nini bozo bebisa musala oyo occultisme za malamu te za mabebotika nzamba zali hein biso to vant to vivre c'est que musala ye sama mutu mo bo nzambe mabi bon lelo bo sikoyo panier ye pa poso poditeur mo ka telema bi bon poso zwa batu siko o sala siko musala na o salati na kosala wana eza kisi te eza moyen ya malembe na omatana escalier na okoma kaka. Donc aujourd'hui aussi soyez producteur pas mon naye a chema monaye abiki osangisa bandeko plus bola kana bango bandeko wana tu wana otanga ki wana est-ce que vous avez na facilité à ozo bango tozala kutu ba oto yembelanga ba souhaiter nga ba joyeux anniversaire tozala na psumi onyos ata na musika ata to monani lelo te to bengana bango tu wana na tangi toza de cœur. Nani a betisa oli baku na vie na yo depuis okota na monde ya théâtre to eloko nini pene choka yo ou ala même so fan de bia depuis na kota vina na monde eloko esalanga pena fo ezala reloro. Bon ezala mutu moko ta betanga di baku pour na nature na ngai na zaka problématique te na zaka rancunière te et donc opéné suis sangai vraiment motema bien na yoka pasi nde na sala ka accident na vana na ndaku na mona keo ata te keo ba konzi moko boye ndenge beto ka ba soutenir kingani na mona te ya maloko ma eswa kanga mesala nga pasi yango wana. Ça fait mal hein. Ça fait mal na bakonzi tout vous allez ko diriger ba association théâtrale ba ANTPC ba ndeboza presque belé mission na kotanga te pona ba publicité bo ça la fort bo minka ko ba état de santé ya ba artiste comédien na bino parce que ba artiste ba c'était baza vraiment belé mais faut bo ça la ba suivi et ça te sur mutaku filelo boye na omer nyo surtout ba belé donc ça pas vraiment de la sens tout ça là est fort donc voilà on est déjà arrivé pratiquement à la fin de cette émission Poso. Est-ce que na habité okoki ko senga na ba fanatique nini ba producteur ba mécène ba tout botala yo siko à travers cette émission à la recherche des artistes okoki ko senga na bango nini eloko na senga na bango botala œuvre na ngai ba misala na salaka na za artiste comédien artiste mutu aliaka na musala na yazo sala na osala te soki producteur amonani na osala soki oto sala boy nazali donc naza disponible que on go produire ngai ongo sabo naza pourtant yo zo produire ngai nzambe pa opambola o production wana tanga nazo sala moi un franc nanga nazo zwa na ko longwa pesiko parce que na ko kangote obikelo na ndé na futi maite le bayera yo swan sanga moi ba cantine vide na zwi maite na zwi maite na maite maika moke na cantine wana esili pona nini na futi maite aza soko futi te bakangeli yo mai ko toka to za en droite donc obligé fona longwa na kende ko luka mai place mususu zomona ba vie ngo tozo vivre courant fin du mois pe kala mingi te donc na un mois pour garantir na ngesila bon oko kende wapi
biso ko ba famille yango tantôt plutôt yo moko za leader à famille siko kosuka wapi zoma va vite au vivre donc difficilement. Bon voilà, est-ce que vous pouvez me ça contact na yo na bateau tout peut-être bon on a pour ça va contacter poso bateau tout ba producteur tout bon on a pour ça va mon ayo bazongi s'appelle makambu et pour que vous allez toujours à la page votre numéro si c'est possible. Numéro nanga ezali 029 non tout ça plus 243 99 58 9 9 9 11 nasuka donc plus 243 99 58 9 9 9 11 yango pe yango wana on la WhatsApp. Tu es na parler tout le monde perd tazate. Tenga zanga moko. Ozayo moko. Nalanga moko. Ya solo. Nazalanga moko. Pourquoi dans cadre qui songi pesa mabete mais pourquoi kozala yo moko. Lite nazanga moko ti. Kasi bana ngo boti bango yo moko. Na bota bango papa moko bango nyoso tout. Bon. Wana te koloba te. Et soukaka na ben nazalanga moko. D'accord. Oza na 5 personnes, 6 personnes à repé sa salutation. Ah kozanga te na pesi mbote na ngai pa ya Janine Luta, maman passe en France, Arlette Zoua. Oh, viens à ma disant zenga mambo. Ba salutation. Donc bambo t'es pas maman Véro na Irlande et pas Katichi Bois et pas Venangai Adrisha motomètre beba zibeba. Donc bambo t'es belé et pas ba Venanga ba Didienta. Donc, salutations vraiment ébélées. Zamba bomba bango. Donc voilà, un grand merci encore une fois de plus à votre estime Belinga Pro. Et pourquoi pas de dire un grand merci à ma maman sociale, Elsu Glody Diasuka. Donc, que les bons dieux vous gardent encore. Pardon, Sandra Mouilou, Nakatia France. De bambote belé mais na kolobate batu bakoyoka na kolobate Sandra Mouilou oyebi motema vini oyebi. Voilà, donc voilà, comme je disais, un grand merci à Maman Glody Diasuka, donc que les bons dieux vous protègent encore une fois de plus, et pourquoi pas de dire un grand merci à mon vieux King Forimani Massala, les grands jonctionneurs de Paris, Balobi Pembe Namokondi, toujours Fatu Béton, King Forimani Massala, les grands jonctionneurs de Paris, et pourquoi pas de dire un grand merci à Yannick Tumbela, en tout cas Yannick Tumbela, Bambo Tebisika Pezuyo, et un grand merci encore une fois de plus, un grand merci, je dis bien un grand merci encore une fois de plus à vous, à Félino, en direct de Derby. À Félino, en direct de Derby. Pourquoi pas de dire un grand merci à Christophe Ikola, en direct de l'Ukraine. Christophe Ikola, Nzambe Amonayo. Donc voilà, un grand merci encore une fois de plus à ma conseillère privée, ma conseillère privée, elle c'est Sandra de Jésus Mouilou, donc ma conseillère privée, la gérante, la seule personne qui est en train de gérer le cœur d'une personne. Donc pourquoi pas de dire encore un grand merci à Mandego Tubolinga Ravini Mbouya. Donc voilà, Bambote Nabino Nzambe Amon Nabino, donc Neto la Rabino que Toyo Sola, Nastar Nabino, Yeyo. De Betney Masolo et puis voilà et Siligar na yete ba artiste bata tellement ébélé tout ça là effort ya kokende ko kundula bango ya kokende ko mona bango na ba oyo bomona na ba oyo bomona te na ba oyo boyoka ba masolo à la recherche des artistes de cette émission to kokende ko luga bango pour que tout solo la na bango et yom tozana posa ya ko ça la promotion publicité ya marambona yo tout et émission à la recherche des artistes zawana pour promouvoir ba œuvre tout pour ça la publicité ya bilo renon surtout. Donc voilà, bobo sanate toujours ko s'abonner na chaîne oyo elingi ya Congo télévision, vous ne serez jamais déçus. Donc biso netorum na absolument na suko ke na biso. Merci. Sokata Foufou ezalaki c'est bon. Non problème te nzamba zona elo kumu donc c'est important que tout le monde parce que mingi bande ko ba position na yote mais to yepena ba tu vas comprendre que vous pena vivante. Naza vivante chère annonce. Donc voilà. Gloire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire pour Sovuba. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour.
Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Wow, donc, merci. que du bonheur pour toi. Zamba Monayo. Donc, que le bon Dieu te protège encore une fois de plus. Merci. Ah, bon, tu m'as vraiment. C'est pas gentil. Hein. Donc, pour comprendre que le mission à la recherche des artistes aujourd'hui et de ceux qui s'y awa et l'oroni ne bandaka pe ici la te filmaye ce que tu banda pe ici là donc ma benayo ozo bomba mais yangande ozo bimisa donc tu sais quoi ma benayo na zomona yangote donc voilà l'artiste est là aza ko accompagner biso pour que to genre biso zela to kende na biso ba parler grand prêtre bolimbisia merci kitoko donc voilà pour comprendre que on est en direct, l'ambiance est totale. Ah, dans un bongo, na kati ya commune ya Barumbu. Donc, na quartier Beaumarchais, na avenue prison. Donc, adresse numéro ya lopa au moins topé ça isaté parce que voilà, tu peux exposer numéro ya batuté. Ça fout en avoir combien? 1000 francs. 1000 pigou. Et ma combien? Ils ont autokiso bien ils ont beso. Ah, ils ont beso. Vraiment, on a rentré qu'ils ont autokisa. Glorieux les races fou. Dans je là-haut. C'est 1000 francs. Ça gloire diaké c'est donc ça fout il y a 1000 francs. Minene makasi. Donc voilà. On est déjà pratiquement à la fin de cette émission. Restez toujours branchés sur cette chaîne, vous ne serez jamais déçus. Donc un grand merci Nabato tout pour soutenir Vinimboui avec cette émission. Tout, ouais, donc avec cette émission à la recherche des artistes. Donc voilà, sérieux, ça fout trop en tout cas. Ah, oza mukongo. Deux mois, oza moi mukendo ya mère. Oza pena moi mukendo ya mère quoi. Ah, maman yango yo. Ah, en tout cas. En tout cas, c'est bien vraiment. Donc, quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine avec artiste Moussou Tourbe Tane Masolo. Donc voilà, je vous aime. Donc, bye bye. Restez toujours scotchés puis branchés sur votre chaîne Elengia Congo Télévision. Bye bye.